Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Alors comme yo osé ko yo loba kombo na TV na lokwa mwa mobali forme na omitali po finganga boda yo ko luka na yo ko kosamba ngonanga na fingi yote na fingi monsieur déranger pourquoi pas ni bolinga ko za ba fan club babatu keba na ngai en tout cas yo mona ngana to samba po yo ngana tangi kombo na to yo ko tanga kombo na fa monsieur mo mkolo kombo ya loba kombo da yo ko tongo pourquoi yo za nani. Dernièrement, on a essayé de Lucas succès na combo à Michaud. Ou comprendre par ma voice, abandon Lucas Michaud aya ko répondre yé. Parce que Michaud en a tant a été. OK. Michaud en a tant Erlin, Michaud a moi si, Michaud a mobilité. Michaud a double sim, t'es à moi si. Parce que succès a bon côté. On veut comprendre ça na fini Michaud na fini yote. Et quand on a ça moi mobile, t'as la forme non, y a vos finger bateau. Ah mais soyons sérieux. Hein, c'est respecter quoi? Ergola. Oh. Guerre Oyo, Erlin Oyo, double sim, a olingacha contre Michaud Nadinana et Tikala Rosimbate. C'est Erlin Dim quoi guerre. Yende Moutou. Mettons, on a comprendre que ma chose, moi, bazana kata théâtre, n'est pas Erlin, ba nene botei, ba chose. Nani sous chose. Nene botei, Erlin, ba chose, biloko. Est-ce que celui Moutou a pas mams? Ba finger quelque part, yo répondre. Non, quoi intervenir, mais ce que sali ma bé. Tu peux recadrer. Yako la ngana yo pinato ki na justice loba kanga lelo na ibanda kunote to lobi na ibanda kunote mkono ibanda kuno yo samba nanga tambo ali ko somba avion partout au kutana au moins tu mobali nanga non l'action penza ke na mobali yo penza na kubeta yo partout au kutana l'action penza ke ngana lokwa mobali na kubeta yo po yo o apprendre à respecter batu. Mais je peux commander pourquoi à niveau par niveau n'est pas si la base Erlin T. Et longini abimisani kuna. Yagola. Abimise longini potina TV bongika te caméra we bongisa pe batu. Acha make-up te. Ngache make-up ngayo na suka maboko pona Alexa Erlin ke position nga c'est bon. Pour abina nga ke avant na finge moi si mobile est-ce que na mitalité ngayo na mitali na mimonique na suka maboko ne longa polé les seins le qualité ça montre na ka bien ko le kai. Et ça ce moutonio ça yo jouer pas si et pas Mams c'est qu'a commis na compagnie à Mams. Il y a combien des artistes baleka wana na bakouk. Ata yo moko pour les sopio hein et sopio makasi vraiment franchement. Mais je suis déçu parce que les que finga le roi moi mobile ngana ko fingo te tsiko ma finga eza nango mais na ko kate na ko imaginer te ça na finga michou parce que ça michou nga leli mais alobi na michou bazo taba mona na ta mais yo mona na te alobi ngai na ye to zo tanto mona na to solo la Kastan waya ka oyeb sanga te ifona zalaza na yo mais ce ko ngana micho to mona na te comment na ko côté la micho on a mona te mais je suis à Bakouk. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makama mbongo sala ngo awa na mona keza ka lobi na yo twino sa nini o eza chasse transfert ndina piembo onyeso de Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa sur avenue Victoire numéro A40 dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga pe bipai na bipai yasika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur à Lubumbashi sur l'avenue Chef Katanga numéro 5 au centre-ville au Lualaba dans la ville de Ko. Bonjour, bonsoir, bandeko nyoso balingaka ngai deko les mignons na émission na biso Mozindo surtout na chaîne na biso Congo Liziba. Vous aurez vraiment belé partout dans le monde ya Rolanda biso na ba travers ba commentaire puis ba appel na bino après l'élément ndeko na bino deko les mignons za toujours na séance za toujours liboso na bino vraiment ça la vraiment plaisir trop to informara bino to analyser rapport na bino bien dans côté na bino vous pouvez ça biso ba commentaire et ça la biso vraiment bien émission à l'éloge émission vraiment spéciale on va en parler parce que
j'ai eu vraiment des coups de fil après l'émission. Avant d'annoncer vraiment invité d'abord, j'ai d'abord un grand merci à Bignon son Sabino, Bisso m'a plein parce que Bignon est botal arabiso na banda ko botal arabiso na ba voisin na ba voisine et ça l'arabiso vraiment kitoko. Na robande émission était sans qu'il n'ait pas d'abord un grand merci et courage na ba soda na biso kuna na est. Vaya guerrier kuna mboti na bini sika boza vraiment parce que boza la peine force et cool na biso merci na mon équipe technique on a moni Benjamin Kunda derrière la caméra pourquoi pas Jonathan Dario papa de 10 enfants Amboti Zikoza Kameraman Star, pourquoi pas un grand merci à l'équipe Chupanda Mobile et Pembe. Merci à Gilles Sulemer, ceux-là qui vraiment ça va bien, Gilles Sulemer, à Irlande. Pourquoi pas un grand merci à Rarandoma, moi c'est Pembe, Rachel Ndomba. Merci à Médé Massoudi, bientôt là, atterrir à Kinshasa. Congolais, aux États-Unis, à Oumeli, à Congo, manqué, à Yakin. Merci à Emoko, Wabeni José, Livingstone, à Issawana, merci à Appel. On va parler, Nana et les Soussou, après une émission Ekotaki et bouger un peu parce que de mon côté Liliane Liagola il y a des invités dans ngai to mika pour parler ba o et to lobela kité to me ko sala ba analyse encore une fois andemi to yambaye Liagola Liliane bonjour et bienvenue. Bonjour Diego Mignon. Santé bonne. Takos. Naturel toujours très belle. Na longoli bonsuki. Longoli bango to mi longoli. Erline na longoli Erline. Akangeli suki maboko. Voilà, directement de côté dans l'autre Bengelio, de mon côté, j'avais eu des coups de fil. Vraiment mingi la majorité va féliciter yo na ba intervention na yo. D'abord de ton côté peut aujourd'hui retomber à mission. Avant la bande d'émission, on a appelé ça un chef Nangambote, la patronne à Kapika Pinga, la source officielle. Motandili pour ta super en directeur de quelque part, aussi si Bobola Batebele, autrement appelé Motema Papa Alain Makambo. Vraiment, on a joué qui ba félicitations et belé parce que on a ba félicitations toujours. Très bien. Mais maintenant, il y a lesbienne Erline. Maintenant, il y a lesbienne Erline. Ouais. Non, c'est les droits de réponse. Bah, c'est écrit ça dans le téléphone, besoin ça. Oh. Ouais. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous êtes nombreux à suivre cette émission. Bien déjà voisin, bien voisin, il y a Gola, il y a des preuves, il y a des droits de réponse. N'habitez, droit de réponse, c'était appel à Bengio, ou soit beaucoup de gens menacés, ou c'était comment? Bon, s'il faut que je m'explique dans le bas, Naza Abakouk à vie. Très bien. Journaliste Nazara au milieu du village, mais Naza n'a point de clé au Nafandela. Je dois être clair. Très bien. Et ça peut être un musicien, un musicien, ok, n'a un exemple. N'a qu'un marambu ya Fali, non? Mais Naza faire à Makila. Très bien. Yagola vient de faire Yagola. Les gens famille n'a été que Naza ont quelque part mon beauté. Baba makamobo na sala ba ya edo muzamba ba CG Polo si on a gola oui ba marka us ba mutu wana ba bige opena soldat makasi ya ferry donc depuis na soldat makasi ya sila bisab moni ferry kuna mona eto kota to fandi boto solo sila non na mona été cela veut dire un jour monter sila ibsanga Yagola répondre mutuana boye ayoka akake Yagola mobo azara bakouk mobo intervenir. C'est pas qu'on est journaliste ça veut dire on va pas se pointer na côté mobo toponi ils ont raté. Omoni et na mutu mususu abi Yagola yambanga ngana courir les raté. Donc fona la kisa mo pandi oyo nazan réellement naza abakouk à vie. Si la koma wa koma nini ako na moneteti ki si la kanga na za abakouk. Yo zanora bien na mama sala. Ngana aka abakouk. Siko na ina pekisana no moi si oya double sim o Erline oyo pona moni yo o bando o sali émission na o zoomé été mais on parlait d'elle. Seulement qu'azu retour retombé. Erline na ina lo bando na boy. Si na kufa muto tindaka ngate pona samsa po maboko esimba mbongo na liaka mbongo comme il faut les ketchup panda yebi na ya jamais village panda na fanda bona dépend de mutaso melanga sucré non c'est-à-dire tant na che les ketchup hein aza boss na yo très bien na cheye mettons na yaka ayebi ke so ba oloba peut-être que yagola ba pesa ke $10 poisson babia a boya pour les ketchup ayebi très bien ayebi ke te yagola na so ayi village asomba masanga na ye asomba biloko na ye parce que ba Erline ba déjà ba fio ba yaka ko diembe la bato ba olia donc toi niveau te na longoli plante pour na l'accès que na bien
Son nature de maquillage te. Nara bien sans boy na leki. Aime sou bango pour ba leka boy ça toute une vie. Bon leka te. Et simba te faut baza boy. Si ma ça l'émission nga fi wana benginga. Oh. Fi wana benginga na ba preuve nyonso tout. Non tu la bien no voice moko piton no lingana démarrer pour nous démarrer. Démarrer lelo ya mal na batumi balé na quatre émissions mais na ba réponse tout na dispo ya répondre na ba songi non laxa bango ba obima na les que je te donne un message na regretta jour au senga batama boke pardon na regretta na sepela te na boya oui le pardon est une force qui libère non est une force qui libère et pas bateau ba otambo na nzela malam poti makambale ke tu peux zeka ki songi a batu moko boy batu mo ba fandi ba compléter le romo boy ya makasi ba bi hôtel ke pour et ça ma to za na morgue na matanga ya ndiko mso akufa na point noir mélodie très bien déplace makamone ya ki ya gola yo zui si j'étais les que tu as bengi ba chose voilà ba comédien ngape na bitika ngape na benga ba comédien ba confirmer lenga makambango na plateau mettons na ko comprendre que ba chose mo bazana na kata théâtre neti ba Erline ba Nene Botei ba chose nani sous chose Nene Botei Erline ba chose biloko mo boza sans valeur na kata ya milliers de théâtre benga mtu chose eza une insulte ba chose moi c'est bota mpo bala bota a benga mpo za le double simté. Vous comprenez? Erline, na rappelé au nanou. Pendant l'action que nga na star, ou ça la maboke batala yo mena star na yo. Pendant ya na village pando tellement na meso fandara. O ya ti place nga na zaki po pesa nga na mwana na ngambote. Mais nga mona ki na kumba ki te po atina te na miso. Mais ça c'est na respect à moni. Ya respect mukolo makasi bongo respecter nga na ya na ngaiti. Ah. Wa? Aye. Mutu mo boa yoka sko amoni fara atelema onana ba voice atala nga atala ma partout natala ma partout batu musu ba benga nga na yebi bango témoin ka mutu akomi to abengi non yamba parce que na journaliste donc batu comprendre na kanda na émission pour zoba Erline na benga nga trafic d'influence mo boa esanga na samba Erline na fana en face à parquet à 4e rue na fandaka en face ya parquet au lukangate Zernosko avant na ko expliquer batu pour batu ba comprendre te na l'accent non na pesi no ba baku quand je parle déjà baku comme maman Gina Lebrondos Aminata Ntsele ma maman à moi vrai abaku qui a makasi en direct de Londres babi côté kunane hein. Maman Claudine Evoloko en direct de États-Unis babi yende kuna pe makambo abaku kaliwa nachela bino ba voice voilà on otala biso Amédée Massoudi depuis États-Unis boyo kana voice ta satana wa ngaka meka parce que abenga kingananu tango abengi nga na bieza nani parce que numéro bimi inconnu yagola ngana sepela kana yo ngana lezi bientôt sepela nga ndeni o sepela nga ndeni nga sola na ba lesbienne te Arline ya bien sepela na yo oui yagola nga sepela kana yo na sepela na ona monyo na mono pa le kechu na telema na kiti na to changer ko to ba numéro taka azwa numéro na nga menga numéro nete pona kumba ete amto niveau na ngati na kumba ete Arline na niveau na hote te abenga nga 7 minutes nyos to ekota na miniature na chano ba voice yaka funa ba kombo batu pas moi on comprend fais gaffe ce na fingi michu na fingi yote alors tant yo osé ko yo lo ba kombo na TV na lo kwa moi mobali forme na omitali po finga nga boda yo ko luka nga yo ko konsamba ngonanga na fingi yote na fingi michu déranger pourquoi pas ni bolinga ko za ba fan club batu keba na ngai en tout cas yo mona nga na to samba po yo nga na tangi komo na to yo kyota komo na fayi monsieur mo mkolo kombo ya loba kombo da yo kotongo pourquoi yo za nani OK to silana golanga na batu no sakana na bango to simba bango sakai na bango laleli bango ngaite au côté internet so luka mbongo na kombo na ngaite fais gaffe to ba
ninga to mukolo se respecter ma mukolo za mwana na ndaku se respecter alors nga na la vie na nga so na fingi mishu na fingi yote yaya so luka ki osala gaz o luka sa combo na combo batu ofinga batu en tout cas désolé parce que succès a bongo te ozo comprendre ça na fingi mishu na fingi yote et quand on a moi mobile ta la forme na ya vo finga batu ah mais soyons sérieux hein c'est respecter ko ergola oh na tchéri bino na deux parce que na on continue. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, TVSA Radio T, Bomoni, Voice, Owapi Agola Bimisile Biso, Mamungongo, c'est l'un de Toyebelipe Arlit, c'est une voix d'elle. D'abord, on va essayer d'en parler, Voice Oyo. Koyoka Ndeng Azuluba, ça veut dire ça qui peut énerver de son côté, ça veut dire peut-être propos non retenir qui avec elle et ses féliciter. Il y a moi si Mobali, je confirme encore moi si Mobali lesbienne. Yagola, selon Barali na lobby qui a sur internet ce qu'on lit à cause mbongo na bakombo batu fais gaffe. Fais gaffe abi au internet cause mbongo na bora batu. Est-ce Yagola aux mbongo pour na bakombo batu faut finga mutu pour Yagolo talama. Merci pour la question. Mon ineti Micho na fanda na été tokuta na te oyoki quelque part na fingi Micho il fallait que Micho et moko ya ko répondre nga. Pour na nini yo répondre na place ya Micho. Très bien. Dernièrement na esa que Luka succès na combo à Micho. Ou comprendre par ma voice, abandon Luka Micho aya ko répondre yé. Parce que Micho en attend na été. OK. Micho en attend Erlin te Micho a moi si Micho a mobilité. Micho a double sim te a moi si. Moi c'est mobile na yé. Vous comprenez? Guerre oyo Erlin oyo double sim a olinga cha contre Micho na dinana etikala ko simbate. C'est Aline Dim talwa guerre. Yende mutu. Yende mutu. Et ça revenant de quelqu'un ou abimisika ke ayoki ke ba fiotoli. Mais ça na mutu mon côté ou aleka ki asala analyse. Yé aleki na ba voice boyo ka bien abi ngana finga ki Micho. Il fallait que Micho yemo kwa ko répondre Micho répondre te répondre pourquoi? Ça veut dire c'était une intention qui a mis ça. Aya répondre yé donc a lukelo mon na makasi si comme Micho na tana été. Très bien. Il y a fan club à Micho. Makasi naza bakuk. Na fan club ba bakuk nyonso. Naza bakuk. Naza fan club ba bakuk nyonso ya bakuk moroté. Micho ebinga peut-être soit talinga l'émission mais de vue a ebinga. Très bien. Peut-être to kuta déjà na ba matanga ben loko na éviter que Micho yeyo. Moi na yeba e ezate. Mais loko naza bakuk et que ngape naza bakuk. C'est clair et net. Très bien. Il a fait sa position là. Micho a yebi même pas que Liliane Mobo a scellé l'enga be Micho Monica et puis on a attaqué Erline Ponangai. Naturel troisième voice. Très bien. Avant de commencer la troisième voice, s'il te plaît, est-ce que question moi est-ce que ce que tout a pas mams ba finger quelque part yo répondre. Na ko intervenir mais soka salima B to ko recadrer. Au moni film moko boye azara pe pas mams. Ale kaka na bosen komone ceux qui nani Priska. Priska ouais. Ça la live. Azara pas mams. Afinga ki abakukte, afinga ki ba abonné. Abonné. Ba fan. Afingi ba fan. Bino ba abonné bino. Boya kozwa makolo nanga popo memango pa mams. Ceux qui yemoko ale kite po aloba contre ba abonné. Non ça théâtre té. Azaka abakuk non. Très bien. Que tout ne mam na salai. Kendo luka pe na ibse fimo aselo émission ton finga ki ba fan na sala ka enini donc to sala sous live musus on obike o mon ndongo banzo teka ba boîte à tomate zande pe to sala da Costa di Gablo na lo bay bon na live nanga bakuk soki de vrai Micho a fioto la ki dinana na ninga na corriger Micho par rapport ya dinana nanga na ibse que Micho sali mabe au coca qui jamais comme manquer dinana respect parce que dinana azasila si aza dinana d'accord si comme Micho le quoi fioto la qui ne dinana te et que bango ba olinga ba kota na nzela mo po dinana na sila bazwa mésentente mo bo yango na attaquer Erline et puis vas-y comprendre que yemo konda luka problème abinga afingi Micho il faut Micho ya ko finga nga poni Micho ya ko finga to yo fingi c'est un problème la dina est-ce qu'on place to luka to e ba problème wana c'est pas vivant la hypocrisie. S'il a déjà l'oba, s'il a déjà l'oba, to lia to kuta na to mela.
mais aux un sentiment mon contre nganga na yeba te que aux un problème on a contre nganga. Mais il est comédienne, mais je peux comédien pourquoi est-ce niveau par niveau n'était pas si la aux Erline T. Et longini abimisani kuna. Yagola. Abimise longini ni potina TV bongika te caméra ou bongisa pe batu. Acha make-up te. Nga che make-up, nga yo na suka maboko pona Alexa Erline que position nga c'est bon. Pour abina nga ke avant na finge moi si mobile est-ce que na mitali tenga na mitali na mimoni ke na suka maboko ne longa polé les seins le qualité ça montre na ka bien ko le kaé. Vous comprenez? Donc hier on look aza afsila. Aza épisode ni. C'est Razala rappé on dit et puis de vrai nzamba oyo kanga ba parents na sa mabele. Na tikala ko tala théâtre mon boité na moni longa fi wana Erline. Natala T. Erline. Natala T. Comme nanga matanga nseko pas son âme. Naye pas les Ketchou et zara jour ya les Ketchou azongisa ki village. Fille o mukolo o a télé ma place azalaki. Aye ti place nga azalaki. Yagola na sepelaka na yo. Omoni ngai kudu ngana lesbienne te. Siko sepela na yo wana Jésus na yo. Ndefo na ya sepelaka na ngana ndenge ninga yebite. Erline. Éviter pour y avoir star ngande temps le quoi na tala déjà le quoi na tala soi-disant le quoi na CP là na yé il fallait ngande na telema na ya place à Zali et Erline yo na mona été azala butu pour rappeler butu à poussière non pas jusque là à butu à poussière Erline butu poussière non tanga comme on est dans loba Erline a butu à poussière au monde ngata na molili ba mona ke yagola yona ya mona na te. Voilà, vous apprenez la passe à mine pas mal. On a problème ma comique et moi motali comique moi molé o ezate. Allez aye a obenga nga obanga yagola yo. Ngana yo no te yondo za yo nga. Po telema na kitso ya place star aza yagola. Yagola na sepela no sepela nga ndenga na double sim te na mama bana. Quelque part attaque Erline za lesbienne. Et boton sola nga mo sola nga ni. Na sepela na yo na sepela no tozaza na ndeni nga sa maboke tozala zala comment pour nga sa maboke te yé pas un journaliste te na on lobake na sortie officielle les Ketchou azongi sa makambo misala ka bandokyo ba yokela ka likunya tango azongi sa makambo misala j'étais parmi batu obayaka très bien vous comprenez na ye na fandi ye moi si oh ye chose à Erline oyo a tellement musique pour sobi na nga fene na kwani no yebate na mwaka muto aya na monaka muto apusani pembeni ayiko laksanga oh oyo ona ngabi o mwana nga liboso mwana libo ya golo boti mwa kitoko na sepela na tozala zala photo zara to kanga mape na pesa numéro na téléphone na pied ponga na ngote ngana na numéro na téléphone te papa nana numéro na téléphone te zana lakso po mona ke na kana numéro afi wana te ya chose o Erline po yenda za numéro na nga benginga yango numéro na yango ne longi na ye yango comment que mta benga yango oui na zala na numéro na été to solo la te à part jour wana o ayaka ko proposer nga to zala nga na lesbienne te nga na mama bana 3 oyo yebsa nga to zala na ndeni zana chelo ba voice papa ngasko na bando sekeka ngabi itazubu ta lesbienne oh yo se samba ji nyoso ka ye to ka 3e voice yakola ngana yo pina toki na justice loba kanga lelo na ibanda kunote to lobi na ibanda kunote mkono ibanda kuno yo samba nanga tambo ali ko somba avion partout to okutana au moins tu mobali nanga na lakso penza ke na mobali yo penza na kubeta yo partout au coup dans l'action pena que ngana lokwa mobali na kobeta yo po yo o apprendre à respecter batu keba na ngai keba lisusu hypocrite ozangi lo sala bien ni toza posa batalo na TV tala yo matanga masha kondo banda otelenga na lokwa likaba sakindeki o lo bana za succès na luka succès yo bi succès le robe bolé karaté bolo baka boye baka ngote je sais la voix pardon n'importe quoi yo samba na bani la nyoso OK ya mwana bana nga non l'action penza
ya kolangana yo pena toki na justice loba kanga lelo na ebanda kunote to lobi na ebanda kunote mkono ebanda kuno yo samba nanga tambo ali ko somba avion partout to okutana au moins ki mobali nanga na lakso penza ke na mobali yo penza na kobeta yo papa yo ki mo confirmer voilà question o ngana bimisa awa ouais makambo ni to koma to ka ki sango ke Tendresse pe ba komo lugisa ye ba porter ba plainte pona pona ba ba dakosa du coup to occupé Arline aye ambition boyo ka dakosa porter plainte pona nga te pona tendresse ah d'accord ma comédienne ba du coup to moni pe Arline alobi on pe avec non brosamba na ye lo ba yebe siko vanda raté ayebi ayebi to be ayebi te aza famille ninyoti famille nini otofana ne lupango moko Erline ayebi famille nini moko tofana ne lupango moko Erline a famille nini oyebi te libota na yebi te nga bira famille nini o me biso baki aza muta muta te matinenga biloko na yango ba message nanga na otanga na yebi si pas de po abi na relaxo ki mobali nanga abi na relaxo ki mobali nanga na obeta yo na relaxo ko kota lembaki a comprenez que mouton no luka na makambo et simbate so dans tout ça d'abord tu garder trois voices te maintenant tu pas ba réponse nanga envers rien ba réponse nanga na c'est pas de problème na rozela yo na rozela yo vraiment yango yo na intérêt te na komeli ngam na oseka na c'est pas de problème na rozela yo vraiment na tchelie ko seka na komeli susu loba lobi okozwa yango lisusu misho alobaki nde te nalobaki misho olobeli ende zoba na yo parce que yabi na fingi misho mais na fingi yo te pourquoi yo okota nga na bando luka misho e moko a répondre misho a répondre te yo koti na tunye misho o yo fingaki aza zoba na yo après na komelie mais yo pe olobi kombo ya misho pourquoi très bien parce que yabi nga na sali analyse na bi pourquoi olobi kombo ya misho il fallait pas le soit que nous la justice ya fini mutu mususu yo répondre pourquoi naza bakuk OK mutu wana fingi aza ndeko na nga na kati ya bakuk très bien j'ai des propos clairs et nets parce que ya fingi pe misho dina na ya na été dina na ya afio ta mobali parce que n'est pas faux sur moko ki mobali nanga a mobali elle a confirmé ça de sa bouche que ki omoni ki mobali nanga na robeta yo na ki mobali nanga ali no beta nani ngasko bato ba robeta yo oyeba te ya biye nda obeto yo tindele ba nana to bunda nete yo pesa rage ya gola pesa rage yo so bona na bunda nga bunda te so ba osima na chaka butika ndina sala e bona matanga nteko tika ba ngoza cicatrice tika na boya nga donc voilà quoi mais gola tozuluka la paix mais on dirait la paix ngozo ezo lingate monte ezo pelaka ka bodo te abanga ki akitaki yo ka voix kota kitaki et monsieur Salange loko ou pas ou là ça t'intéresse vraiment hein ngana lobeli michu fingi nde michu yosko za porter parole c'est ça mon problème on le vous a mental c'est ça mon problème na fingi michu est-ce que yo mwana na tinde mutu ke ko fingi la nga michu non na bete ko za porter parole à batou. Moi, je t'avais considéré comme être humain en Zéla. Non, pas sur pas m'en tu n'as pas de porter parole. N'arrête pas de chroniqueuse. Mais fais choix, ma belle. Aux assis la dame, azam, na utika la pour manquer si la tête, na manqué pas si la tête, na utika la répéter l'autre si lobby. Si na utika théâtre, na utika manquer si la tête. Yo longo mo lobela si lo comme mo lobela michou. Hein? Et ça, ce moutonnier, ça y est, joué pas Mams, c'est qu'a commis la compagnie à Mams. Il y a combien des artistes balikawana na Bakouk? Atayo Moko, pour les sopio, hein? Et sopio makasi, vraiment, franchement. Tant sur la michou, vous êtes en solo, la tenga, tant sur vanda, tout solo là. Mais je suis déçu parce que les que finga le roi, moi, mon bal. N'a pas fingo te tisigo. Ma finga est en mais n'a pas cocaté, n'a pas imaginé. Ça n'a finga michou parce que c'est michou. Nga leli
Mais alobi na michu bazo taba mona na ta mais yo mona na te alobi ngai na ye tozo tanto mona na to solo la kasi tango ayaka oyebisanga te il faut na zala na yo mais ce que nga na micho to mona na te comment na kokotela micho on na mona te mais je suis à Bakouk. Micho à Bakouk, le choix est clair. Et puis combien de personnes ont leka pas mal. Donc au moins na batu mo baligi déstabilisation ya mutu. Donc stabilité le quoi ça bango baza leste. Ozo comprendre. Instabilité SBT. Mais oyo kité na position na bandela. Oyo kité bambalobi. Abi combien de artistes baleka de pas si là o balongwaka. Très bien. Pour les loyo au côté la Michou. Donc batu o balingi ka ba quoi ça c'est ce ba e quoi ya te. Pour aller là nga na lelete nga na lesbienne te tina kufa bo bana nga na so nga komi lesbienne bo sko bana nga na boti mwana nga liboso na 20 ans Orlando lo colonie siko ba Erlino yakola seka lelo to ba comédie bango mo ndi bazoluka moto na bango mo ba luka moto na bango moni na ba comédien 7e bagarre oumela mo 7e bagarre a oumela na ngwende po soki yete ba neti ba Erlino ki lesbienne na bango ebimate très bien. Pour lesbienne preuve il y a lesbienne à Erline et pas nanga moko boyoki ba voice na pesa yombote na solano a solana ngamba moko jour ya rapport linganga na village panda oyoki yoboko ezate ke otokuta na te o non ngaka na numéro nete yende mutasensi ko na monika fimo boye babilo mobo tozaza na ndeni ni lele nga lele te na boya kozwa numéro ni na esake so komelinga wanande na ko enregistrer tant wa bengi na ese numéro inconnu nan onga Erlina leli na bapel omoni ayotinda ba voice na ba nzambe merci pour atindi ba voice c'est ça ba preuve pour son no ba ka na munoko loko ba monaka ya gola lo ba makamu je suis à Bakouk jusqu'à mort non côté la PK battu dindo mesdames et messieurs fidèles internautes l'antimessi on toki na biso na suka émission de ça qui bien no na émission to tout au c'est que les gens disent tout bas de faire un motuté ngai na likora polémique c'est juste au éclaircir ba certains CG au wapi ezara flou et pas bateau balanda rabiso balinga rabiso ya ko to retenir une relation na lelo na Arlene. Est-ce que Rolim Bisaye est-ce que naza camarade na été tina kufa na lukete loba ya kuta nanga na nzelanda be obetanga na peu prêt à tout au bundara mais bien mikolo boy beaucoup bunda c'est ça là les siko no éviter pour na cause rage vous comprenez mon balele ba double sim basala nyonso bako sala à cause apena maladie mombo oyo yebite tango yo bundiso bo elo kwa muchopit ana to ya mutu na libumu est-ce que yoko bunda muchopi oyo lota lito ya batwana na butu na place ya lota ko sekate Diego omoni na makambo et suka atena na pardon dans sengete si jamais yenda leka senga micho pardon parce que Micho sali est l'autre côté carrière nini natala été Micho no talé to comme na 4e épisode no tala Micho yi natala wapi Micho natala pas dinana na comme talé na SP natala moi natala esikate na mikuta asala pa na MC yoko yebo ebisanga na tanga ta komba groupe yi azara prêt tu vas bien hacker partout à la position te kenaza pena awa a fi sans position donc na vie en position te na ki boepe position ya te nana pas au moins pardon nanga ceux avez papier ko na tchango pena boue na ke tchango na kiv na chasser mai point et que voilà toi qui en en souka na habité à part ba mère ba bien qui parce que de mon côté ba maman ba bien qui vraiment ba papa ba bien qui ba se peli na émission sur ça qui ba se peli na émission sur ça qui na habité mais apparemment pour les qui ba te belé dans les énétina mususu nine à part ba comboté parce que ba boule battant ba combo mais on est les qui battu nani comme tout moi benga bi fi wana tantine tonton nene botei ya gola ba komba batu ba linga su te na tangi ba oyo ba sala ba émission na kombo na nga na kotanga bango na ba émission soki plus de 10 oye nene akenda ko fanda asali émission bomoni ya gola makambo etali ete siko ekomi pe tourna eti robino mundi bo ebit balingi ba kombo tango ezaka balingi nini mais batika ba problème batuti ya muto maboke aya journal nini YouTube kosani na maboke simbite to ba benga na e simbite nene oza soki 5e ou 7e fois na oyebiso ko luka ka batute opesa bango rapport na nga
na téléphone na yo wana ozala nango numéro na nga téléphone eza na kati na téléphone na yo numéro na nga ezaka na kati tika komenanse batu obanda kobenga batu okomiso Diego yo sala émission olobisu na Diego moi sana tanga komona yo ngana mwano ta muto abali na ménopause oyo ngana mwana yo polo ba mwana na tanga kombo na ngate obi combien de mission yo tanga kombo na nga ozwi pena kombo na ngo kei bo cha voix na nga basisi olobi po zwa makambu po yo moko na sima makambo zaka na ya gabi sima makambu ya makambu peno zate nene to niveau te po ngaso na lobi na mincho na beti pam bakoti bongo yo on a chaîne monétisé tous on a passé ko diembela na sima batu ko luka ba $10 nzambe merci patindele ka tata batu a ça ta présentation pose wa code po bando tambola na sa moi luka luka ba $10 na ba $5. Nous sommes arrivés à la fin à Gola. On a habité mot de la fin de notre émission. Merci d'accord une fois pour une émission sur notre émission. Oui. Batubala na biso vraiment partout dans le monde. Tantôt continuer mais na bolo kota na mozino quoi plus. Ce que c'est tout nga zalanga. Et na mo boya, batu mo boya na komo. Ah obango beto hein. Ah ya Gola. Maman beto. Ah, maman beto ça. Les ketchup bangeli journaliste na ba obeta. Au pexi a tout na ba question. Mais pourquoi d'accord tant il mona ya Gola. Qui est derrière Gola? Nzambe. Na kumokilia. Bon mais bon mokili Nzambe car j'ai vu par sa grâce. Gola comment trop sûr. Nazaka trop sûr depuis. Maman baku kakato. Té. Naka trop sûr depuis. Depuis naka trop sûr. Je dis c'est que je organise moi c'est plus au vanda. Po telingana te na sa moyen de tamboleza veni nini avenue na kunezani ayeba kamba moko. Ouais. On s'en va déjà. Non, ça va. Naïba en Afrique du Sud, une fois, bakanganga pour na adresse. Na longwa awa na koma kuna menga na pesi adresse o wana. Tant ba télémisinga na adresse ngana la kisi ba identité na adresse wana. Bakanga pour na vérification. Tant ba vérifier ba moni ke te azala wana mais quoi koma awa na bimi. Na Sud-Afrique. Mais à Congo rien. Non, ça banananya. So d'abord tout le monde en internet sur ba quand ça bon yote. Te bayebi ke na loba vérité. OK. O kangisanga na likambo lokutane poto ntoke samba na loba bono bimso na ba témoin. Boneti Erlino alinganga pale ke chupanda. Na sepeto zala ngana lesbienne tepi na yaki na mwana nga liboso. Ba camarade nanga on zaina bango ba tonton wana ba mabete. Ya kozazani na sepela na yo ke sa muninga no mwasi ko excitanga okoma excité na ngana ndeni na bio excitanga o mena on loba na liboso caméra no ba sima mo compte na loba liboso caméra ok mauvaise information ba kangila ngo na pesi information mboyoki na za ba voice ngana auto solo la kutu mais micho obo solo la te ngane to solo na bar te to kutane na nzela te to kutana nete o to zaki place mobo jamais na bosane le mon appel na lobby na matanga mama chako kuto Diego place nyonso makolo na ngetelema na mama matanga ba micro tout e balukelanga ba micro tout e balukelanga ba journaliste nyonso ba bi ya gola loko ayawa ana likambo ko loba et puis na loba likambo oeza na loba kalikambo oeza yo Erline na matanga macha ko zai poussière bando mona na te na bi nombre de missions on a ça matanga macha ko te maboko kute bando limbanga pona o memela batu ba micro ozo comprendre et loko oya Erline et loko Erline abina matanga macha on ba bio na ndo tele on hotelinga na telema na fanda am pe batu ba obenga ya gola to se émission mona kimi vous avez na place te bango na za na place te bango ba star yo na star Erline star Erline star Star wapi abimela wapi amona nani po misho ofinga amona dinana siko ye aza mwana ya nani abimele pa nani po lelo so babito zongi sima batali ba bakete misho mwana dinana mais ye moko préféré na po ba soinité et le papa soki misho soina kana dinana
tonga tozwango YouTube ngepela derrière tozwa donc alongwe na kimia oui et wumeli alongwe na kimia aponi aya na SB na esa ko jour na mbisa landa esika mai ezochola yebo kwa yebi les pour et les contre mais babi michupe na ba statine mo bora ba jeton ke ya roulaka afutela randaku mais oui chambre 5 yo sakana na bien quand yaka pa na osala to ça no be mission pa nga non c'est-à-dire plateau eza pa nga eza oyebi mbetu nanga oyebi ni nanga oyebi d'accord na pe na ndako a CT na appartement c'est bon on a prince en face à parc à 4e côté Erline Fakete on comprend parce qu'on a minute aux âges à elle show au souffrir à la place il faut pas l'amener à 6h faut pas tensionner ndako on comprend très bien faut pas la moussaï que la mouka téléma il faut te torsionner ndako ngasko ba la moussa ngate na la ti na 2022 oyo wa sans adresse au sala au moninga décembre janvier na okumba mutu ke na nzela to lo baté avant to linga batu ne ba mona oui so na kumbi no kuma pe lo lendo très bien no kuma lo lendo na komiso kumba pona de lo lendo na kana ndako na de lo lendo na kana plateau na de lo lendo batu ba ya gola to se émission na oya to ye pa oya aye o comprendre so Erline ba benga ayete o ke pete mo mtanu ka etane mabedi oui okebite ye moko mutaluka etanya mabedi po ba bengi po nini ane lokota na makambute ba bengi pourquoi ba bengi te dans monde de la mon aye lobby etala émission au monde nataki les ketchu panda pa tanya mabedi pe je salue les ketchu je salue tanya mabedi les ketchu lobby pongana ndima ke problème mo boezaki misha obenganga et puis si c'est vrai mba déjà misho benginga ebsanga so ki pesa solo dina na déjà mba beti so po dina na ka mono mona ngo fiotolelenga wapi o mona tiki ma diembe la mobo alobi pe bio nga na finga misho po ani na zeki misho yo répondre nga po ani misho finga te maman tambo na luka ba fio admirer bazo tika misho panda les. Voilà mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous êtes nombreux à suivre cette émission Mozino, émission vraiment au côté en profondeur et à Likambo. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, émission ça pour les émoudouter ça juste la vérité à tout le baratou au c'est que les gens disent tout bas. Il y a quoi tout comme na souka, deux trois personnes bataille lelo pour se séparer na biso. Na pesa ba onimbote. Bambote. Je salue toute ma famille Chipamba direct de Paris, Canada. Baya ngana baleki nanga 6e dinon junior mwanza motema ya Sylvie Chipamba mwana suka balieni ya Golan direct de Canada mwana liboso ba Chipamba Chantal Babi Mikolo sapologie ne tombera jamais Yakabeka Bengele autrement appelé le représentant légal de Kasamoto en direct de Paris motema ya Aurélie Binji la quadruple P wana baya nanga bana papa nanga mama nanga il y a Erline Bazawa puis na mbandaka na wapi na ebité donc ba on surtout balinganga de partout où vous êtes na pesibino bambote belé bisika bizwami bino nzamba vraiment saluer apesa bino mbote de loin encore je vais saluer GK de mon cœur babi mikolo kombo wane luka makab donc na pesi bambote belé na yo pe merci autant merci pour na émission donc merci beaucoup voilà j'espère que ça sous dernière fois na ya bonne émission parce que vous allez ka yonde muto umela raso ya to umela boya mondial ya banité et vous faut avoir match merci mesdames et messieurs fidèles internautes vous avez belé dans l'émission on est à travers vos commentaires et puis appel na bino vraiment pour continuer à ça parce que yonde tout ça la musala bien de bino bolingeli merci na José Livingstone akata isa na appel nous zoaki tarabi biso États-Unis car ils allaient m'appel wana conseil na penesa bien merci beaucoup na l'équipe pas na bala mais pourquoi pas mon équipe technique wana meni Benjamin Konda la caméra pourquoi pas na pesa Jonathan Tario des trophées déjà ma Denise Nyakiro gardera toujours Jonathan Tario pembeni tokotani mbaleko ya ciao Tongo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous